physique et spirituelle. Tata Nsambi, Fumo Yisu Tata Mwanda, tukutondele mula wedi mene kutuvuangila. Namumvu uwutulweki, kadiye watutukiri tubele mumpasi. Bubutulombele tata, tata kisolo kile jiga katambula kikorila, tata lungana jiga katambula kikorila. Yandi yo wanu boka ngamzao nsono wakulumba kuna Zulu wadanda satana bubutata wanyikatoka nanga nzaraga kembi savana mpasi o yave nkembo tuizidi biga katambula chikorila kasanisi na bandi nsambu wanadalu nsambu tulombele mama jawanga nsambu wanadalu nsambu tulombele tata shimoni kimbangu dodo kolo wakabi tilo bika mkebo wali wakamu bona neyi mpashiko tata lelo kia kuja monika eka mbeni kwa diata kuna shamaru maku kangwandi wa yangalala yani kibeni wa yangalala dodo kabonsu no mzee mpimba tatambula mkebo voka mzee wa bona ne mpashiko tata ikone katika kota wakati mbele wa mzee na mnanitu sawa. Sikawa tubengi papa wanzumasa aya kusoma maluba na mwalimu santu papa tozane maluba mingi te paninga tofuka mamuke papa mumbula tosali litanga ikuya kina mai iningisaki mokili na dikolo ipesa manaki yo lukula to yoki na dibondeli 4 kwe du monde entier izali kati na maboko na yo tokuluba nini talabana na yo zailwa kakazalia wate memokili mobimba owe baye penipene na yo pona kulubeti mbula yotosali mpasi maladi diwa nzala makamu ndengi na ndengi mingi bazilaki mukolo oyo bakumi yango te biso tokumi yango tosumbi yango na flanka te me na bolingo na yo tata yango ikumisi biso mukolo oyo yango wana toye kutondila yo mbula yo tokubanda ya 92 tosengi mokili mobimba tozwa kimia
mpasi oyo yoki tata azali awa te, azali na mokili mosusu kuna. Nyonso ezali kusalama kuna yo oyibi yango. Muntu mosusu te kaka be yo. Tata otala mabi na biso te, otala mabi na biso te papa. Yo nde nzambe na biso, mosusu azali lisusu te. Libondi lya yenga ilekaki na lubaki boyo. Ntangu tata simo kimbangu ambuta minano te, mokili na biso azalaki kubienga ye, soko likambu ye tata kimbangu ya osekusa mwana. Moko ayibaki te, ndi tata kimbangu azali kati na biso. Azalaki kuya, mwana azalaki kusekwa. Na 1921, tata kimbangu aye kumona na pwelele. Mpona nini batata na biso bapesa ki mwana na bango nkumbu ya tata simo kimbangu te, kaka ye kupesa mana na tata kuyera na mama lwezi. Tata nzambi aponaki, alubaki, dibanga kutikala dikolo na nimuninga na ye dibanga te. Tomoni yangu lelo mukili mubimba iningani. Iningani. Pour la conférence nationale. Na lubiangu zaili kakate, mais 4 kwe du monde. Pambate ilaka na yo. Muntu akuchi kuleka angote. Tika tata obongisila bisu. Oyo obongisila kimpwa na bana na yo. Ya mukili mubimba. Na nkumbu na tata na mwana. Na Molimo Santo. Amen. Tobonela. Tata Nzambe Nkoli Molimo Santo, le 2 janvier 1992. Le pesamani na batata na ba mama. Pote ba yako bimisa maluba oyo okanisi bwana biso. Tosito kayango na mato ina yo moko yo zal présent. Et puis tu allez présent na bango moko pia. Ma oyo malingi yo tikate masalama. Na bobandele penda suka na mango binunde bozala la biso na komuna tata mwana pia Molimo Santo. Amen. Ba papa na ba mama na zali na makamba spécial na luwana binute. Na tangu kuya sokoto zali de susu na mukilite. Pamba tetu zalo kuleka tu yaki mobembo. Soko boko tuna me papa tangu alingaka kukufa alibaki nini? Botala kakamanso oyo na kulubaka na binu mukolo na mukolo. Lobina lobaki, mukolo mayenga na lobaki, mukolo nyoso tuna kulubaka. Maoyo na kulubaka yangwana nde izali kangile na biso. Bolingo mibeko misala. Makamisa toyo sokobo neglige yango de passe na biso kusilate. Pamba tete zalo komona yete solo Nzambe azali vivant. Alingi biso mingi. Njutu zali pasi. Kasi mulimu na ngai nazana makasi. Kasi na njutu mwaya kuvanda ezalite. Mwaya pena kutela mantangu mulai na kukukate. Donc mala mundenda zalaka toujours couché. Or kana kulala wana mwaya te. Papa kulutu pe njutu ne izali mala mute. Azali na pasi. Papa fuamba zampe azali njutu pe makasi te. Azana pasi. Est-ce que tango yo Nzambe yako alimakete bisu misatu mala mundeto zana maladi. Azana posa nini? Oye lingi ye yango wana. Ekusalama. Oye lingi bisute.
ndenge tositolobi li mokolo oyo soko tozali lisusu te botuna te papa tekaki ka monini na kati na mabondele na kati na maloba na biso ya mokolo na mokolo ezalaka message oyo tokopesa ka mbala na mbala na baoyo tozali lisusu te na bino bozali présent na baoyo bazali koya pamba te mukumba oyo ezali na biso ezali mukumba moko monene ya makasi yo na ngai tondimi nde tolanda tata Simoki Mbangu nzela na ye ezali na banzube ebele ebebini bato bolandi tata Simoki Mbangu solo na kulubaka ete bozali ndenge mosusu pamba te nzela na biso ndenge yango eleki pasi na banzela yonso tu bakoseka yo esika nyonso kokenda soko baoki yo ozali kimbangisi bamona yo zoba et pourtant yo ozali zoba te oleki bato nyonso tu wana mayela na ntina nini omiponi ni nzela oyo okulanda muntu mwindo alungwa wapi sikasikawa naza kulandaka ndenge nakuzalaka mwa ntango mosusu na mbeto nakulandaka mwa makambo ebele natali muntu mwindo esika nyonso tu azali kaka zero bato na mayela totundi na bango bato oyo bako kosala exhibition totundi kasi pata tosala likambo moyen te me eloko nini ezangi biso soko mayela mazali toyekoli mpe mingi mayela na biso wana toko kosala yango application mpo te ebimisa ndenge tokendaka koyekola kasi moyen ezali na biso te mpona nini eloko ezangi biso ndenge yesu alobelaki ya solo soko tolandi ndenge wana ndenge yesu alobaki ete toluka liboso bokonzimbo ya likolo masa bakopesama na biso e mpona boluka bokonzimbo yango bozala na bolingo bozala bana na mibeko e bozala bana na misala bakondisio misato bapesi biso yango wana nde kokumisa biso bato minene soko tozangi esika wana tolinga te mpasi na biso ekusila te tokotikala kaka bele na mpasi na biso boye naza kolandaka mwa makambo baza kolobama na kati na conférence nationale tata moko atelami alobi biso ntango nyonso tu soko likambo ezali na biso tokendaka kobenga bapaya baya koresoudre problème na biso ekasi sikasika tozali awa na kati na conférence biso na biso tokamata baaméricain tokamata bafrançais tokamata babelge tokamata baallemand tokamata baanglais po ate baya kozala na biso na kati na conférence bakoloba na bango likambo te kasi malamu nde bazala baobservateur ya solo ye alobi mais est ce que yakadisi mpenza ndenge nini ntango bakozalaka makambo na bango est ce que biso bakobengaka biso na kochange na makambo na bango kasi pamba te ayibi likambo ye alobi te pamba te ntango nyonso tu likambo moke tobengi bango lelo na conférence nationale bango malamu nde baya kokatela biso baya kodikte biso oyo tokosala benga badiplomate baoyo balongwi na kati na mokili nyonso tu ezala na afrike ezala wapi malamu nde batinda biso bato oyo baya koparticipe na kati na conférence nationale souveraine na bango secret na biso wapi donc esika wana batata na bamama solo tozali lisusu mosika kasi yo moto osekami yo omonani lokola eloko ezangi ntina ya solo il faut lakisa ete olandi mpenza solosolo tozali kokende ndenge na sina lobili tozali bapaya mokolo mosusu papa kolo kokenda obe papa mfuma longo obe papa mfuma mbanza tokokenda pamba te toyaki awa kotambola tovwadi na bino bosi bomoni biso bosi bosololi na biso bolakisi bolingo na bino epai na biso bolesi biso bolatisi biso e bosali yongo surtout ezalaki na biso mposa bosali biso yango lelo oyo ezali le 2 janvier 1992 bino boye kosouhaite biso bonne année ya solo totondi bino botondi
bandeko na ngai bazali te kasi tozali pamba te tozali motu moko to reciprocité bino likambo yango tika te tata nzambe na mobu oyo tobandi abatela bino ateya bino mpenza makasi tolongola na bomutu tozala na bolingo moko ya kosekana te tozala na bolingo ya hypocrite te nde na libanda ya bolakisi bolingo kasi na kati na mutima na yo olingi na yo te banda tango wana tobeti mabako donc ekoki na yo na ngai nde tolakisa tolingi muninga na kati na mutima na libanda te pamba te soko ozali kosalaka hypocrite ekukute yo cher ekulakisa yo mpasi kuleka yango wana tokimaliwa mobongisi mosusu mozali na ye te eza na biso te pardon bele ye moko tata nzambe nkolo yezu eli mosantu akusalisa biso sino mobo mobimba topesi yango na ye nzambe tata na nkolo yezu eli mosantu batambola na biso elongo babongisela biso po ate tokokisa mikano na ye soko tokokisa mikano na ye nakanisi maoyo makudenga biso tokozwa yango bolingo mibeko misala bosi bowokaki yango banda mikolo toujours nakotangaka mibeko na tongo bokotanga mibeko kasi est ce que solo vraiment toza kosala yango ekumi na biso matata atosi tomesani eba mosusu tumeme tokenda ndako ya nzambe otangi mobeko moko balobaki na yo te tanga mibeko nyonso tu kasi mbala na mbala ntango eza na biso te ntango si eleki tokotanga mibeko te tanga mibeko pamba te epesama na yo mokumba mobeko moko otika te tanga nyonso tu otangi yango ya solo olobi ete me yango ekomi routine routine ezali te pamba te tozali korenouvele mokolo na mokolo attachement na biso na ye nzambe kasi soko olobi ete otangi mobeko moko obe mibale obe misatu oyo mosusu otiki ngai nalingaka botanga mibeko nyonso to mobu wa 1992 malamu nde totambola na yango mpenza ndenge nasi nalobi botona te kasi papa atikaki makambo nini soko na ngai nazali kokufa obe papa kulutu obe papa mfuma mbanza bokutuna kasi ye papa atikaki likambo nini ntango alingaki kokata motima alobaki nini kuluka wana te bolingo mibeko misala bible mobimba wana ezali kuna kati donc likambo wana bobusa na yango te sino vraiment tosepeli mingi na ngai na bandeko na ngai na basi na biso na bana biso nyonso totondi bino botondi ndenge boye kotonda kati na lupango ya solo ceremonie yango epesi ngai émotion pamba te ndenge bozali ndenge bolatidi elakisi ete solo bolingo eza na bino mingi donc sika wana teka te tata nzambe akumisama abongisela biso po ate tokokisa mikano na ye sino naza nanga na makambo akoloba te na mobu oyo tokanga mapenza liboke pamba te totonga mokili mwa sika tozala bahypocrite te tozali awa ale tozala kolakisa bolingo mais soko tokai pembeni tobandi kutongana tika mwana botika e pourtant eza na biso mingi kutongana ayayayayaya mais soko obongisi likambo kitoko kuna oke kutia singa likambo ngo okati pont pongo wana totikala biso tozali bapont biso bato kobongisa malgré conférence nationale ezali kututaka kuna kasi okomanda kaka nde bakobima kuna mpe likambo moko ezangi ok c'est faux ekukaki nde tokukisa manso po ate totambolisa mokili mwa biso ndenge nzambe apesili biso yango kasi mpa na ntina l'orgueil ifo ngai mutu wana ye te ye kuna ye te ifo ngai kaka soko tosali ndenge wana nde ngai kaka moyen ezali te toyiba malamu ete oyo mpe azali nzambe lokola ngai moko soko topesani na ndenge wana kilo antuka tata nzambe na nkolo yezu ni mosantu akosepela biso sino na tokosenga kimia na kati na mokili mwa biso
na kati na Afrique mpasi ezali na kati na Afrique mpasi ezali pwana nini pwana bozangi eloko wana toloki bokonjo badekolo liboso te tokolukaka yango solo apamba tuni na banganga nzambe ya ndenge na ndenge baspesialiste batundi kasi pamba te tosetomesani kulataka biloko ya bango banda tango wana tozalaka bamumbu toyebi na biso kotanga français kuluba minoko ndenge na ndenge wana tokadisi ete tokoki te eloko ezangi biso vraiment de kambwana na oki ete malamu te tobenga bapaya bazalaka na biso na kati bakozala ba observateur kasi esika na bango ntango bakobongisaka makambo na bango tokokendaka te kasi elobami mpe wana bato baaplaudir bamwana wapi ngai na mama na ngai tozwani likambo bongo sikasika ndakenda kozwa tata wa nzongasa po ate ya kosirisa biso likambo wana papa nzongasa malamu aya kokutana biso mibale tozali na esengo ntango tozali na esengo banda ntango wana bien akoyiba na ye te nde toswanaki akoyiba te malamu nde to biso yongo so tozala ndenge wana kasi biso malamu nde arbitre aya pokatala biso likambo ye mpe atuti likambo ndenge wana français kitoko akadisi nde vraiment lobi likambo kitoko te wana tomichungisi sima pane tobengaka baétranger baya kokatalaka makambo na biso boko malamu nde tozala arbitre na kati na likambo na biso donc esika wana batata na bamama totia molende tobondela makasi mpo ate bolingo yango ebima kitoko ebimisa mbuma kitoko mibeko tosalela yango misala na biso totuni na misala na pesi bino longoni solo na kati na mikolo oyo namoni nde ndenge bino bosali bino batambulisi ekamwisi ngai namoni nde bozalaki baentraîneur ya solo ya bandimi bamosusu tobebisi kasi bamosusu topesi bango mateya kitoko yango wana nde ekomisi biso na mokolo malelo mosala mpe emonani napesi bino vraiment longonia bino nyonso bonne année ke tata nzambe na nkoli yezu elimu santu na kati na bandako na bino na kati na famille na biso la famille africaine la famille européenne américaine asiatique ou bien océanienne biso nyonso tozala liboke po ate tokomisa nzambe na biso sino ndenge nalobaki lobi ntango ya kosenga bolimbisi esi ekoki mikolo misumu epesama ni biso tokopesa bino programme ndenge ekozala à partir de lundi nde yango wana nde programme tokosalela ndenge ni tokosenga bolimbisi esika na tata nzambe na lisumu oyo tata Adam na mama Eve basalaki nalandi yango na tongo eselenga lisusu mpasi pamba te tokuku kundima te nde likambo biso tosali te kwena kosengela yango bolimbisi kasi tokosenga bolimbisi pamba te ntina ezali likambo oyo ekangamaka na grand-père bien neveu ou bien arrière petite famille aza na poids ya kolongola likambo yango tikate nzambe na biso akomisama selo na pesi mino longona bonne année makomi na tata mwana pe musanto amen ya mwana ya molimo santo bakisa oyo ezali na bana yo na mobu oyo ya 1992 ngara kopesa bango elembo ya omuntu oyo akati yo moto kutia ndenge okutia na bambala na kala tikate bakomisama ya soro malamu nde matoyi na biso makoka kamangonga na yo malamu ete biso na biso ekarisaka biso bie ntango mosusu oyo ekoki pamba te opesi biso mokumba oyo komema bamama komema batata komema baba na biso moko tokokoka te kasi mosusu mpe moza na biso te na baoyo mpe bayibi yo nanu te
bele yomoko obega bango okotia na kati na ilongo na yo mpwate otia bango na molongo bango nyonso tu bana na yo Zaire ezali pays ya ndenge mosusu kasi biso na bato na yango tokoyibaka yango te malamu te oteya biso mateyi na biso ntango tokoki yango oyo komona kani na yo nde tokomisolo bana kitoko oyo basala mosala na yo ndenge yo olingaka beleki nya ya kolo epesa bango elembo ewumela bango seko na bango moko na kati na bafamile na bango mobimba na kati na lingumo mobimba na kati na mokili mwa biso nde tosengi yango kimia na komona tata na mpia mosantu amen.
secrétaire général communication d'éminence de l'administration département le département de Boyani pour la gouvernement la presse va pour photo souvenir de 1992. Batata mama nakanisi de kama moko kutungu saravino le 22 22 juillet, Namobu et les Kaki. Na le roi qui a le 25 juillet, mais le 22 juillet, c'est là qu'il y a un centre d'accueil. Tant on a mon acquis de Batavazal Kubundi, on a ma partie. Na le roi qui était Mokomoko, Azalakana est libre. Akenda et Sikaya Lingi. Kasi ils ont dit l'occasion pour nous kukabonate. Mbala na bala takuzala kaona mukoloma yenga na dimanche. Sikamoko na ba patuyon surtout. Mais na di comme moko comme sakangai. Bawe bazana kate ina ba parti bango na bango bakai pembeni. Bazakolo bakamakamba ma parti na bango etango suba ke kotana abe babandi ko swana ka babandi ko pesa na kamaduba oyo ya makasi biso izani pona ko kabana te soko kotena ba parti wana izali te poto kabana na baninga laksi soko mutavati cravate na oyo alati cravate te distinction ici mon ami batwana bazalaka opposé yo kana ko opposé na nani tuzana opposition te ngana pekisa kitende volata cravate oyo balingi kulata yango ko kulata okuzala meme na parti ngenini volati cravate na yo wana ngana boyite soko bo muninga na lati yango te pamba tena zana be lamba ya cravate te batungile ngai ndenge mutu oyo mutu sumbili ngai yango na ibiete asumili ya pesa ngai na lati kaka banda peruana balubakete na mukene mabisu te lata cravate te na kulata ngana sana ka très obéissant et c'est parce que ba pesa ke liberté mutio soko kulata e cravate mais yango ela kisete soko muto lata cravate akumi ennemi ya mutu boye na pesa ka lontari la félicitation lontari la toute cravate na ye azana inemi na mutute donc mingi na moni ne mposa izala kana bino bolata cravate kasi bazala ko banga papa na ibite soko na kosi ezala kandengo wana lata cravate na yo ozala na parti politique ndenge ilingi yo oyo lingi ko lata yo lata na moni tamu susu lontade lata ya bakosi tamu susu a tout pe cravate na ye donc nanga impe ezali ndengona ngana zana ngana parti te pamba tena zali au dessus du parti soko na zala ki bilamba we batungile ngai soko batungile ngai bilamba we no balata ka cravate na lati yango kanse na yibi kusala yango te soko na yibaka kusala yango wana nde eloko ngana sali bongo na lata tendenge nini wana kasi to yibi yango kusala yango te elamba na biso ifo muninga sali la biso ekukaka kusala ikisita nde malamu nde to sala na eloko ya biso moko ekasi eloko ya biso moko peto yibi kusala yango te
yangwana ba oyo balenga ka kulata karavate tuta karavate na yo na boite na ko sepela ka dusu mutakwama dio comme susu yenga la tuta karavate na ye azala na MPR ezala na PDC ou ezala na UDPS ezala na UFERI ezala na parti nini lata karavate na yo mais ezali mpona kotia muninga mususu enemité biso na enemité to gani pamba tena mona kayango na moni pe tata na wana tata teka sala tuti na ye wana kola kisa ennemi na mutu tende ngana zala ennemi na yo donc na ngai bisinyo sotali tata moko mama moko bana baba simo kimbangu ezali pentangu na yo pote tutunga mukil musika to gani pamba te soko kamati karavate kumi ennemi pamba te papa lati karavate te donc dengue yazala ka MPR te anazana parti te na azali au-dessus de tous les partis que ce soit en Angola, que ce soit au Zaïre, que ce soit en Zambie, que ce soit au Congo, ganazali au-dessus de tous ces partis. Donc si kanyo so ganazali ogana kotala ngai na UDPS nazali kaka kuna na UFERI nazali kaka kuna otala ngai kuna na MPR nazali kaka kuna na tan na PDC ba parti nyonso tu ganazali pona nini batu na ngai bazali to gani yangwana kaka nde oye ngana lata karavati kasi papa tango kumona ukuluba nini bamba temi bazana posa soko lati karavati o lati chemise mpusa de yo tia cravate kasi papa na kosi merci beaucoup na kanisi to sito okani serva si walendi kasi bino bato pasere anzarabula to vanda ngena bino mingi pesa bino bato wazara kulemba nokino kite kasi kana moni omuri ka pasere anzarabula to telami to bondela tatanzambe koliyezo mu centre bonne année oyo pesi bisu okomisi bisu le 2 janvier 1992 bolingo na yo kaka to sengele na yo ete solo batela bisu pate to ko kisamikano na yo bosengi bolimi si to zale prêt malgré masum matundi na bisu kasi il faut elembo ezala yangwana nzambe tatan ko lezo na mu santo na bisu moko to ko kate kanse moko kisimusu pe muzana bisu te beleyo ko kisabisu pesa bisu njuto kolongono milimu na bisu kolongono tozala na bolingo tozala bana na mibeko tozala bana na kuna yeba za pembeni na yeye azalewa akoni wana no upande kake sina wana département médical Kimbangise département Jika terjadi pasal-pasal ini pada panggung, nak kalisi matematika di mana banda. Eksploru Angola na bakora msuko itikali kwa kalisi na bila sababu. Tulifundi de batono kanyo tukebi lumdo skantima. Mfuto wa to kwani de bavange kwa mabongo somuna mbanza kuseteke. Bubu pe bongo sida kan kinzo nguno. Betu boto na kiesi kinene musepilezi ngudi e masei. Nzambe to tikutonde. Ngeivo tangi fweni mostulomba lampo tata adme ya mama papa tuvuti ko tukundi de matondo bo tukubikidi mambo mama matukantama dala bo tumeni bongi sabima bi abli simbo mo ko de basu ngeta tanzambi fumeski ngeta tamwa ngei fulu mona lende wisu skabi bala ko ngi be ko ndongo be de tukala bandongo mona kumbungo tuse yo mwana vede amen amo sole boni peti a tous. Bien, ce que je suis, moi, Kopo Yama.
Yo swinga. Yo como kaya na kuna. Attention. Attention. Suivant. Bon, attention. Ok, suivant. Attention. Suivant. Bon.